à l'aise. Adam na Eva, très bien, très bien, très bien, très bien. Après, tu as une plainte. Tu as das mot simple. Peut-être, na mayangwele, mayangwele, beta linda na baya. Non, ça ramaramou bomba linga. Sauf que moussala, tu sais, on m'appelle que non. Si on a 23 ans, nous avons un problème. Mais si on a 21 et 22, on va comprendre. Sinon, moi, c'est le habité près de fond avant pour bandi mangana pour babo na yak. Tu vas remettre permettre ngana ozunga avant. La culture pesa qui bongo ti ba mais ça va te que non et msala bongo dans air fixé. Au forcer tous du mama comme épaisseur donc d'absence ba génétique jamais to futa ba tchaki ba tembe babi bo consommer paracétamol et on a bo yo ka ba mélodie bo tchaka tembe. Et comme vous savez, c'est pour donc grand chanteur du monde, le quoi Koffi Olomide. Mon toi yemba ba mélodie no sezo kota. Chante ma casse le quoi Cindy le cœur de soi ndimi nzembo ndimi générique donc tika. Donc yo chanteuse mo so bimi boy président mo boy garder bandi na okosi. Président wata merci na parce que bolingo pene ngo so bombi on a ça mutema et ça rafo. Président Koffi Olomide à l'action, président faire à l'action. Plaisir de vous avoir très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission Pyramide culturelle avec votre présentateur Christian Tongo, le tenant de la presse, qui est devant vous pour présenter cette émission. Je dis un grand merci, grand bonjour, Nabino Babonenyo surtout. Il y a des cam Flash Télévision pour votre confiance, fidélité. Vous continuez toujours à couper Sabiso dans il y a des cam Flash Télévision. Je salue tous les internautes qui sont du côté de la France, Belgique, Suisse, Canada, États-Unis, partout dans le monde où vous êtes vraiment scotchés, branchés, en train de suivre votre émission Pyramide culturelle. Là, je salue les patrons, les chefs de l'entreprise David Kanyama, depuis les ISA, qui est branché, en train de suivre cette émission. Et je profite aussi de dire un grand bonjour à celui qu'on appelle Bianco Ngantui, Papa Nachacha. Il est pas branché depuis Paris, en train de suivre cette émission Pyramide culturelle. Et je salue aussi Sadi Michel. Sadi Michel Balobi bino batubuzana na poto séjour na bino pe le kabien awana Kinshasa Balobi endroit ezakaka moko flat hotel résidence mini ville sur route Matadi arrêt Mundabi donc ce que commis on a vraiment vous allez vraiment de citer chambre vraiment kitoko et place à manger, restauration, donc nous surtout vraiment les qui toquent place en tout cas ceux qui communes à Kinshasa et c'est que ça moko flat hotel résidence mini ville sur route Matadi dans la commune de Mongafula. J'ai dit aussi un grand merci à celui qui assure la réalisation de cette émission. Derrière la caméra, je suis assuré par Dieu merci Mayemba coach Yemtu a réalisé vraiment émission ya lelo. Fidèle internaute, Tomoni vraiment retour et belé na cultura pays vie parce que toyebaka monstre alobaka suki mutu alongwe na cultura pays vie alors ça sous retour té donc ce qu'on longwe na pays na cultura pays vie donc auquel libéla mais tout ce comprendre était que c'est passé actuellement pas monstre retour réconciliation donc tu éviter vraiment nini au monstre azo memabiso nini au monstre mo sala pa na biso donc tozo ka moi et retour et salami tout monde qui j'ai ça que tu poi tout monde Jos Diena et retour il y a danseuse moko pe susu ya makasi wazaki na kati ya cultura pays vie et il y a un moment où azala qui penza absente na kati ya cultura pays vie mais to moni pe retour na ye na kati ya cultura. Il s'agit bien de Miko Miko Star danseuse où vraiment et a pesa rapé a pesa makambu dans na cultura pays vie et yende azabongo invité na ngalelo to koyamba ye to beta masolo to yeba pourquoi retour na ye na cultura pays vie et à part danseuse Miko comme équipe chroniqueuse, tu éviter est-ce qu'il y a ko combiner travaux en ami ballet, danseuse en même temps chroniqueuse. Donc nous surtout tu ko développer na quatre émissions Pyramide culturelle. Elle est déjà à côté de moi. Bonjour Miko Star. Bonjour tonton Chris Ndoyi na ngamoko babi bonjour na batinyo so Hollande biso et puis bonjour et belé na monstre d'amour autre m'a dit ordinateur mais comme tout montre et puis na yemoro tonton David babi Kanyama babi umele puis na batinyo so
Eh bah le miko bungi miko comme journaliste mais miko ce qu'on a mis tu as na kata parler na musala pene bandit. Oui, musala pene bandit en tout cas on peut ça nzambe merci. Et puis merci na monstre d'amour donc on nzamba sala ki katina et puis donc ezaki kutu yete ngana lo bara ezaki nzambe parce que kando papa zaranango et puis na ko kitsa mutema mbala mo na ko mahamongo bongi bongi mba mo donc mingi kana on peut ça merci na monstre d'amour et puis na nzambe. Voilà, Miko Star, Nabino Yeyo, tous les gens na plateau, tout bête, ma sonné, Zalaka. Miko de retour na cultura pays vie, tu es baka monstre, allo baka, ce qui moutoua kei, à longue cultura pays vie, au zonga al souté. Bah retour wana, c'est dit à quoi? Tomoni, Jesak Tupoi, Tomoni, Jos Diena, Yomoko pe Miko de retour na cultura, ezaki pena nengenini, monstre, azongi solisusu. Nakacha cultura pays. Ezaki c'est moi trop et puis ezaki maramo bonné salamati. Moi ça d'amour à l'époque de nos rabi avant bah donc mutu sera bimi à kei. Retour est raté. Et puis mutu sera côté quelque part. Donc koya ku souté. Mais tu au mon arabe nzamba. Donc ezaka nzambe parce que moi rota la salle qui peut maman louvu maman be maman limbisa ye. Et puis na balé qui n'a pas germé qui témo quoi ko betse pe li baku tant azo limbisa pourquoi pas limbisa biso to zaki to yina ba parents to cultura pays vie et to ko lo baté que musala mte bon ba parents na biso maintenant on a kenet ngala miko na suspension na souffrir trop ba témoin na bazali ba na limba bazali ba firenze ba bazarder bazali ba yebi donc na souffrir mingi donc to ko bomba souffrance te et c'est notre bête mais souffrance peut photo le baradon on a souffert trop mais tant on zambe pena simbi motema waze kwa zone sanga donc et kamusi batu et ça qui le kamo et ça la culture peut éviter mais et salami et puis au monde qui orchestre un grand complet bah j'ai ça type bazali Jos Diena Francis Mel toi la mimi sexy général et pas zonaki mi kwazali breveté central Ukima. Il y a le qui boit qui monstre d'amour à l'immissabil la porte est grandement ouverte dans mon union ce hasard à l'inclusion culturelle aya à condition que des rails qui payent ma casse donc ce débordé qui au salir no pour on est musique et moto bien le comme ça là il y a ndumba ko longwana akene boy mais la culture peut éviter le roi bana moi si azara mobile moko alinga bilinga lingati donc so meko linga limbiso déjà pour to bandela lisuste donc ya maman boy salami doza maman nzambe et puis nzamba sali makam na muto bato bandolo bake bango bakoyo ka teti muko nzambe na sata ba obeta bali mais na moni ke bato ba yoka na bon pourquoi pas ngapena limbisa donc to limbisa na tonton David to linga voilà le phénomène to limbisa na to kol se suska bolingo yanga to mona pensa pas monstre d'amour mukwa bongo Félix Oise quoi tout moni barandu ezalaka yena Kofi Olomide mais na minute oyo yena Kofi Olomide mboka donc ya ko samba ku tutia ko loba ku tuté donc to continuer ma solo na biso na miko départ na yo punition wana c'était dit à quoi au sala ki penza nini na culture pays pour que monstre a chao libanda bongo ndenga chakio pendant ba nebelé 3 ans c'est beaucoup au sala penza nini monstre d'amour à sa papa tant de bien que papa kosangisa ba éducation muto une éducation na famille na et puis na ba misusu to copier na ba quartier na ba massa mususu pe mettant na centre ya rééducation donc aujourd'hui tout ça tant encore lingo me kakaraboue ata balinga ko mingi moi maël la première de la classe mais ça a droit à opinir et professeur a droit à PC pinso soka yo quitter yango zo mona kenon tunia to zakati ke loko monstre linga biso mingi na la droit ça ma nyonso mabe na ndimte tonton Christo meki na papa David Molo mo boata linga ko mingi en tout cas ozo mériter punition ngomoni ngape na lekena punition papa na biso ya barara on va vous appeler d'autara to sel on peut générer bibo ke to benga bino donc il y a c'est so bokende suspension indéterminée donc répéter ko zo lobby wana bina ko sape emo menga na obeta pena 3 ans donc na Kembi pena suspension bon mi quoi bon magi na mutu te ezaki pe ko zanga ko kate so ya ndeni te ezaki ka cœur to kende ko beta na mariage ya junior venanga mon junior buibu yaki mariage na tant to beti na coutumier monstre tine ba chef directeur na biso sengo kale ton doit tine ba message abi batu nyonso ba beti wana ba ko beta lisusu te ngai na promo familial na ina mo problème papa nga zai malade bon
na meka ko senga mbongo et ça là qui paie moi presque avec na bon programme ebele ce que problème là qui na ba chef na biso tozo yebisa pour le camion ce ko le kaka direct panete faut yebisa ba chef ba commissaire donc ton aussi ba chef na habité peut-être ba peut troubler ba ordonnance ba te kota ke belé mamulika ke belé yanga na no monde na zaki délaisser ba occuper ngate yo on a préféré ko ko beta concert ou et puis concert on to beta kaka ba interprétation blo on a besoin culturelle to sangane ba orchestre msuste to eka bana culturelle pays vito là qui le quoi 5 danseuses 2 musiciens to eka le quoi 7 to mélanger pe ka ba musicien biso ya libanda ya culturelle o bazaki na ba suspension avant biso to sangane na ba on to beta ki na mariage wana to interpréter ka blo na biso bon to ebi bocha monstre libaya to neni libaya mais faut to beta blo ba orchestre msuste beta no beta ka biloko ya culturelle pays et puis na mariage na mariage to ngenda osaka playback bozwi benda bolongwe donc merci na vie nanga de bronzo la po yo o salaki wana do bino bozaba parmi bateau bolingaki miko boyaki na souci eloko o merci na excellent Jango Invunzi le kofa chango merci papa po bo salaki ezalate donc na kozanga koyoka wana tango bayebisi biso to beta te ngai na téléphone Android tene ba double sim to benga mikitsa parce que bato ba zwaki ba message na ba téléphone na bango mais tellement zaki daki photo beta kaka to biki non quoi to un nombre bo présent limbisa biso tanto ene xi mitwingini ya bina na ba Olga 007 munduki bango to na ba mère ani le quoi est-ce qu'elle est la moi génération na biso to kene to beta to biki non ba limbisa biso maintenant to ke ko beta bango bazaki ba message présent monde bo yo kité makasi c'est peu ebisi miko pa yo kité ale bino to boke na suspension indéterminée donc on va vous appeler ndé on a pene kanga biso ba nebele ba msusu pe ba kendaki Jenny auti ko bota mo ani so ya mobali ya libo père mo ka sa ba mamne to ani na mimi sexy xi mitwingi ni pe na ninga pale mais waza mona monstre pour to kuta bango na presto ko kabola bango te ye mo ka yebi mukolo lo ba ke non na yo banda musala abandi mbala mo malgré na moni ya raté PCR deux eka contenir ko zanga ko yoka ko beta et puis ngaso na zo message le quoi na zo na moi benda derrière coutumier na religion na ngena yate mais tant que na zo message c'est toto beti aller près directeur na benga appel normal abino le quoi boka kité bo beti près à lobby bo vandi na banda ku suspension indéterminée jusqu'à nouvel ordre donc et on te vende mais nouvel ordre ngi bo mangati et même nga pena ba tembele na ba souffrance et puis na ba mbele le data na beti on a TV na moment déjà air mon pe na bimsara donc je suis athée Tinzamba osala grâce na soupembe na papa langa monstre d'amour. Voilà, Nzamba sali grâce le lomiko a intégré le sous cultura PV mais adhésion na yo nanu na kacha cultura PV ezala nini tango ye obanda ko bina na cultura PV et puis obanda ki danse ngono ndenge nini. Nga danse na botama nga pa na botama yanga makila na bane jarbina to na imo na muke mu ko landa ba ser na ba Rosette Kamono la championne na robo santé wana dans ba cabine avancée à président Kofi Olomide donc ba ser na nga wana to on est ko tala bona nzema miko si c'est vrai habiter nga pe na ko bina pe to ba fiot ba kei na tel na robeta na orchestre ne ba musu ba maison mère kisi qu'il sera good beaucoup fa ko mekate ah non ça ndeni donc c'est là bani ko recruter tata ma passe elle m'a mon na ke on pe na bandale pa mère océan na mbavu wana ina maduda na kemba mona sel pe test na c'est le scrum azwinga titi binde la rambis la ni maicho na ki côté maicho lati ndé cultura PV donc nga pena musala na botama na mais tant on a bando sa ba test nga bane na na ko banga ya mozo mo rane ba ite so ba kisi ba kata basuki faut ce que no mona nga ko se déguiser ko kata basuki ko chaba tenti ko percer ba tatouage nga pena cher na no mona ba sans la vite so que la musique ba ko obligé ka eloko wana or que zengina bongo te musala za la makile puis danse ya na nzoto ya na ba tatouage te na ba ninte allez tant na c'est na pe test na c'est lo azwingai titi na omo tape ke noté et mon président c'est le moi playback na mo ko ta ba m'amener mon habité nga pe na posa ba concert et puis faut na mata pas avion allez na cultura PV na beti ba porte na lela ser na Chimène Yombo Chimène Yombo babi puissance mon na poto kenda Chimène Yombo ton na linga bi ya fona sa tester habite non yo pe na faut que ne pe na en ordre des wana faut te bête demande d'emploi tout ça peut demande d'emploi surtout tu peux quelque chose les arabe comme ça partout na pesi demande na culturel pays vi ba singa jour dans ça test na zelpe 6 mois na pe observation les pou na côté pe na liste pe ya ba bon ba nini ba hôpital nga pe donc na ken donc non pe que so fièvre na ken na promesse ma luka mo na ki comme maman kombo na ngebimi mamu pe bandamba mort voilà et clip aliboso bina na culturel pays vi ezalani na bina clip a mosala nze mo wazo ka mosala nde valeur ya moto luka lokola moninga abi
koyiba te kuluna te luka na motoki na ndenge miko pa lukaka ndenge yo lukaka na chaîne na biso etalisaka makambo nyonso donc nde yango mpe na ya esalaki eno nasala clip wana mosala mpo tokataki ya isei après toyosala su penalty tobini toyei kobeta baolalalala all mais toyei na on va vous appeler toyei kobeta babomba mwasi na yo tobeti bagénérique na beti mpe bagénérique ebei na culture apv. Voilà, pour faire plaisir, na internaute surtout baza branché na kata DKM Flash et télévision. Pour faire plaisir à Trésor Batona aspect au baza branché au talanga miko je sais pas surtout ko zwa moi loko moko ya on va vous appeler. Tout le monde sous est-ce que miko loketongo izakaka hein avant tout quand on a solo non ya ki chroniqueuse na ye to découvrir non est-ce que musalango wana izakaka to nini miko star. En tout cas, on a prêt pour nous, c'est que ça va faire un fond na te ma pas bien malgré nos robots à terre. Maman Maya Zando. Maman très bien. Que tu rappelles Yvi, Adam Eva très bien. Maman vous comprenez biso pour moi d'amour à la bientôt là t'en as biso. Tu es à l'aise. Adam Eva très bien, très bien, très bien, très bien. Après tu n'as pas plein. Tu bien dans ce simple. Peut-être na mayangwele na mayangwele beta linda na bana je bazukola mayangwele babi wana monstre d'amour d'autres za msali za nzoto et tout ka ngote internet ba monique musala fomé to fana biso micro to compter vraiment maso na biso wana penza c'est plus mingi mon vieux Germain Loutadi là hein balobi mo condition ko lobi kanga c'est que kanga mon vieux Blaise Anzwa hein il y a bino penza yangwana micro est-ce que c'était facile vraiment la famille bandi maman na bango abanda ko bina et ça non ndé nini normalement c'est compliqué à mutu moko to alingaka d'abord papa maman yaya alingaka télé qui n'avait peut-être que t'en as bien santé et puis musala oyo da musala mo po bandi mango za facilité c'est difficilement donc bandi mango na passe parce que ba biki musala o ba danser ba bandumba ba danser ba za boy ba sans esprit ba mela ba diamba ba mela ba gene ba mela boy donc ça qui facilité et puis m'danga compliqué musala ko le ka maman langa zate paix à son nom chance maman ko fa qui n'est avant dès que ça là que ba grand frère nanga ba no compliqué nga deuxième le ça ibranamiste il y a ça qui compliqué ma casse mais tant ou pena à moi que nga bi ba bisinga tout sa passeport yemo ka selinga passeport yemo moi que non et passeport non te carte électeur ba bisi ya to ke lubumbashi na ke lubumbashi to ke kolozi na ke yemo ba que non et ma a les assurer donc si ay ko yedenga na passeport et ti pe mi ko mo matani ba vient mais il facilité parce que tant qu'on proposer bon lo ba sur mais il faut temps il faut tant on que les classes on qui met la pécanzi la classe on qui ne ba répétition on qui met la classe on klanda ba Olga 00 c'est mundu ko ba beta la montoise nazo landa bon merci na mi coranson babi ou mela babi wana le ka mokonzi mande fa pembe babi je sais bien parce que na peut ça ngala mingi na peut ça ranza mais merci pour musala ngoza qui difficilement pour bandima mais tinzamba eko sala grâce ba grand frère na pe ba yo mona ke jour na répétition te na kenda ka na ke église na nga na sel maram na nga non ça marambo bon balinga sauf que musala ba tinso ko ma pe que non so na 23 et nous elle a un problème mais so 21 et 22 ba comprendre sinon moi bisara c'est le ngabité presque fona zo avant pour bandima nga na ndako ba po ba boya na yaka ti ba ko me ko permettre nga na zo nga avant na culture pesa ki bongo ti ba yo mais ça ba te que non musala bongo na air fixé boko ya bo presque abi ya katia ke no émission donc tant ya bo bandel répétition boko bandule bo banda 18h bo 6 à 23h mais ba fan so ba tondi non to mo ma dipe nous les 21h beaucoup un petit peu 1h ba 2h on tu nous on lal quelque part bo lali pas presse bo zongi na bino donc si ba ko mais ça va être que nous allons pe musala ti nous amenda sunga vraiment Miko Star nani aza idole na yo na ba danseuse Olanda pena nani ndo sepelisa yo tango mona ye abande ko bina nani pena za idole na yo idole na nga Françoise Marcasso. Aïe danseuse il y a président Kofi Olomide a betapé na BCBG Françoise Marcasso pena za idole na nga so ya bina na lo bakeno et puis aza be bina le moti le rythme ezakak donc ko kanga ba bloquer azongi na se asali boy donc ba rythme do ya bina bilo mo bo o aussi laté et aussi kala kan tout le monde ba pas mususu ba bina me to mota et oui comme ki kala mena ki le so to bina to vous dit ça makasi donc Françoise Marcasso na no se pene jamingi
Attends, il y a un basser, il y a un basser, il y a un Olga 007 Munduki, mais il y a un tel Françoise Marcasso, il y a un bina. Parce que bête sauvage dans l'eau, c'est pas mais Hermon, on dit comme ça, il y a un mouton habité. Les camusous peuvent faire un danse pour caresser, pour qu'il y ait un besoin, il y a un besoin. Donc, il y a un monde qui est non, n'a pas de temps, bina quoi Françoise Marcasso. Et puis, soit d'autres c'est cas. Et donc, tellement tout ça, puis marmoyer comique, non, on a ce qu'on a comique, soit non, c'est quand on a ce qu'on a quatre à l'angaté. Et donc, il y a Françoise Marcasso, dans l'eau, c'est bien aimé. Et dans ce culture na culture pays vie n'habite ce culture ba Olga 00 Munduki ba yamba ko pendeni ba est ba ko pena pe bien na kuta 007 Munduki wana ser na ngapene ya quartier on a collé na côté mon masina mais musala la musala qui pire raté ba mes attentes to kuta na okuta mpe yeno bia musu asepeno meso longo wana pe musu alobi subo ba sangani mo abaluke mais mo so moko lula lo mo pano bokomba pire mais tu mo pa que non to ina na point to ba papa mo ali busangani na bino lisusu donc moi ba mes ententes ezalaki mais ba yambanga bien et puis na ba danse tout le monde que bon ba chaud ba chat mal à l'aise na kutaki non champagne na mimi sexy d'avance biso to ba tondo kuta na bon déjà na ba émission na compte assez le kuta ba couleur TV to ça ba émission ngala lo be asi le bon pa lo be la waze quoi. Donc on a qui cultura bando mo akondi ba changa malis makas or que zaki bango te muntu mususu nde pe mtando kana changa malis bango ba mo défendre nga tongona nani non moi batu bazali na bango bien écoute d'abord première rangée 12 deuxième rangée tu es 14 troisième rangée côté na l'autre ma tu es 16 mais na passo là batu kana tikana un nombre 6 personnes batu musu bakei ba ba ko bala ba okende ba ko voyager bakenda mi kwa tikala donc na kuta makambo donc na kuta pe mampo to kuta na so to ti mon éducation et puis mon comportement na mabe donc peut-être bolam nous te ko changer et puis nde to zala muta olinga biso ko le kaye mo monstre parce que monstre d'amour n'est papa David alinga rayo n'est caméraman olinga ote donc pas David ndem to olinga o pena na bolinga so habité faut Christ za rapport ya la ponctuel za rabo ne monstre d'amour alingela biso siko ndenge mo papa la sa bolingo ndi yango zo kitana biso bana otaka mo to inelente so ya ke kuna zui 100 francs et mo to kabola to linga na biso kaka nde bolingo ya ko sale ko kota mam ko po exception bandako ne okana ko sima parfum tout pour l'homme tout mena ko mo pe mninga la tibe ndeni o pesa mtu puto apakola to pakola naka parfum to pompane ya changa longa mo solo pompe ya changa mo bo ya na so o pesi na o donc to na mona nga ko makambo wana on dit bah perception parce que bah qui ne gagne pas quand même c'est quoi ça on peut chuter et c'est comme si na éviter so bande bah changer stratégie mais na éviter so parole pour dramuto masque de veste boina boy bazu ba chance non mais biso to pakola naka sauf que un monga moi mi ko na mwindu ba danser biso ba likinga moi pembe moi boya mutapembe na pakola te moi et après ça briller na pakola ya ndenge donc biara kuna li palangu ba oliango yo monte boliango ba nyonso merci na Spiderman Pichu Concorde balobi yonde bango yimo konzimo atoza kunozala kana biso n'esprit umela. Merci fidèle internaute to qui indépendant malembe na miko miko star j'espère que mna qui indépendant bien après 3 ans d'absence na culture pays vie miko akoma ki chroniqueuse et ça qui non nini dengo akoma chroniqueuse miko star pour na ka souci ya culture pour na olongola ka ba stress. Et ça qui peut nini choix na comme chroniqueuse musala ko comme qui chronique à cause de la chroniqueuse et ça qui déjà na banda qui on a culture PV wana ko bina oui wala na bina to vanda ka bonenge YouTube e bimsaka ba beza to ka ko Karine Mokonzi albi n'importe quoi pour na combat monstre na ko banda on souté pour na sali président langa alors Karine Mokonzi ce que ba ko me ko condamner nga mi ko to zarane na course de poulet bino bozala Karine Mokonzi so mo ndinga salir président la buta sangisi ma na sankara bobe ngabité so bina la ndele ba discussion ba nini ba mona te c'est nga pena si malo lisango no kono ni ba mekaka na kutana fina nga do ba saditra ayamba nga kaka pour na koloba na dans le bilaka na chaîne ba mo télé oh mais mi comment mo ke bo même mo go si ngabité vena meka mba mo na sala analyse pour na tamu si pe mo micro na c'est mo balader ba se ba déclaration puis ba déclarer ba loba qui peut pour na monstre et puis na créer mon compte dans avec salir ba président so ka ça qui bien na muto ba bebani atena muto ba bebani ce que muto nga bebani de quoi moi souka moi il monstre parce que président wa TCP ça qui était CPC ba président belete même RTG appelé so ya comment ko passer ba mission on a déjà complication comme une chaîne babi non muto aussi mi ba simba raté allez moi tel cas que non téléphone à soigner mais tant on soigner déjà bébé ça moral parce que moi ça d'amour ando linga ba mission à YouTube té n'est pas Karim Balaye fa ba yamba ifo ngani président yamba journaliste so la bien mutu na biso président on ta
te Congo mikili pe atali Congo mikili to mona ba yambi malgré ngando yamba isho koko ezaki tente ba yamba kan yo taka bazala batavuya teke pe mutavuya nzo avuya ngo kende pe tsala mara mususu tango yo gafe na mo sanga bite ngamona simba ngomna na yeko simba ngwa le tango pe suspension yeko zonga bonabi na osandeni na kote na monde ya YouTube. Mais dans le monde de YouTube, nous avons une bande culturelle. Nous avons un livre sur le papa. So, le président mis un livre. Nous avons un livre dans Boaki. Kaka bongo, nous avons cette analyse. Nous avons ça. Comment intégrer dans le groupe. Il y a mère rêvée. Et nous avons un pape. Nous avons solution. Nous avons une émission. Nous avons un mamoulou. Nous avons un papa. Puis il y a champion bilanga makofi. Nous avons un titi. Donc, nous avons chaîne natika na ngoza team papier abedi malgré non nazonge pe musate no constater musala ngano ya robina donc chaîne yanga eza team papier abedi ya bilanga makofi mais nazana toujours non na musala langa donc natika te na mélanger musala na pona mone moi gaffe na koma monstre na bité faut journaliste moi za quoi porter parole du chef asoko meki batakio po biso to ebolo be plutôt kutana déjà ko sala beta ba vie na kombo ya président Moroboué Azana ba respecta kayo au salut réputation et plus on a pour la monstre na mona qui ont bien été et puis biso mo boy to moi chance on a peut-être le beau connaît le colonel siko pour tout monde la ti couper yo to mona ngote mais o ngo bimisango na YouTube pour batala émission sans gants na édition bon monat kamite to cha image na biso lobi des monstres d'amour ambaki biso comment lo ba bien pour na ndekone kofi en tout cas to tika na biso kotonga botika na bino pour monstre d'amour si a lo ba kitoko bongo do bino bo mesana tonga ba kosi ba sa assembla mais tel bino na tembe na bino mais pas bolingo penza solo penza bolingo ezali pona ko profiter tonto photo tchano image au mone ba yemo pa na kofi nde bazo yamba na pa na plateau nde ba beta masona bango kuto biso to yoka kite mais mo ba segika makaso mono mpanzo ko mo seka mambo etaliote donc et quand mo se biso to mo ka subitement boy président Félix biso to beti to kiti président Grand Mopao amati tant amati ka ko kita na ye avant kuta kita rumbe bete da président Félix wase kwa zobina azobina wana oh comme ça wase kwa zobina muda inata lilingi na ya pamba dozo beti sola ko fere vanda nanu ba bengo wow on va vous appeler wana kutelega makasi moi na ko bota pas aussi 12 ans mais tout monde a mis ya ba mu ba salibo tout appel oh batu bena ba vani ba beta masolo mo bodo eteli batu te dondi ba sera ba wake up ya kala kutu dongi ya biso to salate donc na moi pas que noter c'est que bolingo eza en tout cas batu ba mona image pour batala que tout tika biso ko inana pour ba okufa fana ba brisque okufa kanda mninga nzamba ke tuna kuna non pe ko matata mokili matata donc biso suba champagne il moko le 25 alobi za ki dégâts papa bena yamba biso to melaki to lié donc nam to pena nzinga ke na marula nga ndako angelo ka bombi yo aussi satake melanda kuna ya mabonga biboke ime voilà miko o kombinongo seconde ni o kombinongo ndeni to loba danse na présentation n'est présentatrice donc chroniqueuse au combinant penandé nini na danse un moment na yebi bozana ba répétition ba concert par-ci par-là ce que kuna pe na team papier abedi soupe musala ezela yo o bando partager ngondeni musala wana ngana ko négligente parce que musala zobezate nando mula ka no ngana tambola pona ke luka ba invité mo ba webe pese invité o ye face à malheur à ba star non mula or que na musala ngwana ngo nazo futa palais musala ngwana ngo zo bombanga toujours miko naza toujours na moi respect nanga et donc na kombina ngo kaka parce que na linga kinano na zonga pena lokolo ya robina bucho mone peser comme pesi makambu pe paracétamol ya ngwana lisusu et yebo ko just die na yembi kitoko sudden play bo umela ba mafuruma ya mokonzi ye wana babi monstre d'amour ordinateur papa mosangisi donc ye ndeto bamba to baka so sabumba bana sama papu mais papa wana zo bumba biso toujours na sama papu na umela maître nova boza wana motema bonika se peser e kendeni peser na biso e bimara mukolo mba moto beta pona ba vie ba tunito ba kilo non e beta ba kilo belé so na lobi ba chat mais ba moko tabotala peser na biso wow potara ba fête vraiment fêté pas en pamba papa refanda rabo habité pour kala to banozo sac moyo moko to bi que non petit à petit to zonga muto na carton et to fa ngabo ba loso ba sardine bimi donc papa ça ba ça on te comprendre épaisseur to e ba déjà lengelo on a biso e pena ngeze kotisela à travers non bolingono ya papa et mon bota pe que ndule au force to joue moi quoi
au forcé tous du moment comme épaisseur donc d'ailleurs sur la générique jamais au foot ba tchaki ba tembe babi bo consommer paracétamol et on a bo yo ka ba mélodie bo tchaka tembe pour et comme sabiso pour donc grand chanteur du monde le quoi Koffi Olomide moto ayemba ba mélodie nyoso zo kota chantre ma casse le quoi Cindy le cœur de soi ndimi nzembo ndimi générique donc tika donc yo chanteuse mo so bimi boy président mo boy garder bandi na okosi président wata merci na po parce que bolingo pene yango so bombi on a sa mutema et ça rafo président Koffi Olomide à l'action président faire à l'action donc ba tika na o ngana tangi te o yemo monstre yebi donc tozo yo kapona uto mo na ve na soleil atindi vocal moko vocal wana ndo ba tena bi atuninga petso ba mtoso nga bi sudden plate abi miko sedente za soleil un soleil abi yo ki se voice tindele yango tindele vocal ngabi vie yo mtondo mbabi on dirait nga na sa vocal ngabi te eza yote wana mto yemba soleil do fumo ke no do ba vocal mo besoin na kati ya paracétamol d'ici ba mikangeli yango en tout cas merci na directeur Sengo Kaletondo po Mamwe sala magande to solaki papa Yoshi Lumanda en direct de États-Unis papa Gilles César Loambo merci na bino na kobosa na bino te po boza bat malam asekuya ya jano binanu mama mama kuwa donc mama kuya umela na yo jano binanu l'homme social moto aliaka na bat mokonza aliaka na ba sali na ye vraiment Miko, toi qui as vu presque vers à la fin, mais tout ce sous moi, il commence à épaissir parce que épaissir, balobi, on est monté en attend. Alors, tout ce épaissir pour que c'est vraiment internaute bazar branché, c'est pelissa Medibaka, na Wambu, na Angola, Christopher Mokesho, na Luanda, et c'est pelissa penza. Batomokil Mobimba, et c'est pesa mon vieux Bianco Ngatui, et c'est Gazan à Paris, et c'est pesa penza le boss Sadi Michel, Balobi, Flotte Hotel Résidence Miniville, Wanagaga na Monga Fula, na Remunda, donc ça qui flotte qui toko Zawana, et c'est pesa penza, bango baza branché basolanda biso, takaka EPC. Eclipse Masoso Mamoso Luka. Voilà. Et ma kamba buzoba ni boso bandimi. Attention, ba filmer olangweli boso ya mama bokilo ye baka ba film makamba buzoba na chombo na yo papa Chris eko sambusa yo Patrick tu faisais babi jano binanu umela simplice umba tonyata toke bagalogolo ya soki yo boyi ko pesa babi so pesinga la rozwa biloko ya Chiluba Kikongo kitotela Ikongo Kimbala wana za cascadeur toke boka lokolo ya toke mbilinga te babi wala chez sa tipoi mama zandu balonaka nguba mosalonaki bondu mi balonaka nguba ya tika biso kaka to vandi kaka ma morceau d'amour yonde babi va te comprendre épaisseur et au pesa mi quoi malamu kotana pesa pe makamba morceau d'amour aza mutu malamu kanyama mutu malamu babi David kanyama mutu malamu awa to boko so bali pasa to sa ma babi morceau d'amour musala nga na olimba ngote o pena musala nga tonton Chris bulo nga ngo mingi baloba danseuse moi ba ntolo ko bokata reste miko pe akata mo lo pona mono lo keto do makambo miko akata rien même c'est comme makambo za toujours na makila miko akata lo keto te ngaza ni tatouage ni persil la chara ba teinture te na ta singa lo keto te donc la femme c'est donc selon le cœur de Dieu. Oui, la femme selon le cœur de Dieu. Toujours nazala. Nako changer te. Yomu musala toujours. Manaka. Wawa. Miko Star, tout le monde est presque à la fin. N'habite conseil nous repère ça na bande kono ba danseuse parce que tout le monde a lelo aberration comme makasi na ba danseuse. Ba o bazalo kwa yo. Ndenge nini eloko nini ko yebisa bango attaque femme attaque basi mingi na oyebisa ka bandeko na ba danseuse musala oyo yango sala biso to mataka avion
yango sala biso pesa biso ba valeur mo e mondo senga mto kabilo te makabilo na facilité donc tous on pena musala na musala o belé avec na mobali ne mo quelque part mais et simba te mais na musala yo zongo bali on s'est retrouvé dans photo le baba bien on te yaka er mo zo lukango pe bien il y a o ezali la rabiso o sela on fierté no ba non te na betano musique et donc voilà kuna fo botika mais mingi respect il y a heure respect na ba chef respect na o aza plus âgé que yo et ngonde yo sala ke ambiance kitoko ezala conseil na ngapena mingi ezali ba danser musala o eza kisité musala o eza ki impolitesse te musala o eza ko mimatisa te mi kitsanza mbatombola parce que TV matsaka yango kitaka donc tout robina kitoko ke na wana mo ke nga er mona épaisseur na pesi pena te le roi to ki le roi mo batasika mo mona ke no le roi ami ko to sera parti ami ko don mutu famo na ngaka na bi ke batebele bo ba ke ami côté eza tant royaka te ke biso to bat ba mona pe bat botika ki netika moi bien te conseil kana ba danser tout le ba respect qui si ana ngwe loroté nga pena mo na sabino ke nona ba auto za la bino merci na na mulenga bana adeko mobimba bino boyebi sara yenga ya quartier latin ya mamita zoma yo pe sara biso ba conseil tant que ba leki merci na zambrota na bosse no to na ba ser na biso pe to landi ba lokolo zambrota BCBG vous êtes belé ya na mulenga quand nous pe sara biso conseil on pe na ekoloba na ba danser tous a toujours na patience danser za maman ezate que non lokoza danser zo koma so ndenge nini donc to ba to za ba maman atoko tshelo yo kotina ba kiyanke me ba ko za maman faut payer éducation il faut bala faut sala boy mais ko bala à travers musala pe à travers nzambe on to bi toujours komi kitisa respect pour qui danser bele ba ki yankela ba ki impolitesse na ko yoka ba musu ba benga mno ba yoka pa oui et ko za na kombo ma yoka pa ba ma yoka pa oui et ko za na ka kombo to sirnoma wana mais ko mateke no peneza pe andenge yo zalilaka parce que to ba lobi eza nzambe tele lo nzamba salinga grâce ngalo barami eza nzambe nda salinga grâce nazonga culture pays vie et puis nzambe nda simbi motema monstre donc na kolimbisa biso na boyoka na bango ya ye na papa Kofi en tout cas ba dongol miso bo changer ba président ko même terme be ya ozonga te zongisa ba musicien zongisa bango bozo mo bilenge ko tina culture en tout cas to ba lobby o tozo bongisa to préparer à venir na biso na mbilinga tende le bijesak na kimia nyonso puis na bolingo to lingana parce que Jésus Christ au monde a été mais to ko sara que non na mona nzambe na linga yesu mais linga muto nzamba keli pembe na yo pose la bien en tout cas to lingana merci na papa babi tonton David Kanyama tonton David Kanyama moi États-Unis musika abakenda zona ba 2000 combien na bazaka to zapeko nzambe pena pambola baksebele merci na papa Didier Mambone la charismatique Claudine Nzongo ya papa André Maviti dit jamais na bosana nene kole kakina la vase d'or la vase de Dieu maman bana ya motea malamu ya nzamba pambola yo apambola magin kole fifin kole litin kole Derdic Mertens babi ye moko pele pourquoi pas na papa Edouard kole babi douane mobimbe simba mi na famille kole ya bino ya bangote merci na vena grand frère na Jacques mon enfant papa na Teresa na bosonete papa Noël ya mama Igete famille mon enfant mobimba na lingara bino mingi na moko de brozola babi wana lito ya mokondi ton na tali centre ba konda mona nani maître Nova ya niki pays vie Noël Tensek ambassadeur Mimi sexy général Eclipse Monsoso bolingo oyo la kisi bato ba sa motema ba ko linga te ba animateur ba sangala ba chanteur ba sangala botika monstre ndé monteur abi moteur malamu na kuti na culture pays vie en tout cas ce côté ba orchestre nyonso et si les tolingani à solo en tout cas merci Miko merci d'avoir répondu à mon invitation merci j'espère prochainement tout ça l'émission moko tout ce que Miko n'a parlé tout ça reste que Miko n'a parlé pe moi ma kuseke ndarango tout à la paix super nda ko pas à la paix maman donc prochainement on a une émission mususu pour la ndebilo za makaso ba fiba ko lamba te wana sauf ka mutu donc ba mesa ba kitne na ko lamba te mais makolomine nde monstre luba o to liene so za makolomine de loko linga ba momona passe passe ko lamba te tinanga mi ko na lamba donc na se punition na ekoli mambo ebele na ndo ebo lamba te banini te mais mo mo te mo mikitso wana suna mutu otinda te ba biro musu ba kimit na tika kana DJ Gilgo mo batu yo moto ça pe na eko lamba dans moi ça angelo ko ebo lamba te na eko ko lamba na eko misale belé donc na ko tambola pe na ko me ko tambola ko ça émission il faut ngolinga pe ba adresse musu na eka na yeka na car na komi mais si on comprend que non ko ton venir bi na côté la avenue Bodo na mo bamba moko et ça linga pe na bien merci na Yoshi Lumanda na bosanyo te excellent Jango Imvunzili
Kofi à Tchang. Voilà, mon vieux Biako peut la Paris par l'andio à CPD. Non, très bien Biako à Paris, nabi kaba na Paris, bozé belé bozo tala tireur d'élite yo sniper une contre tous mingi conseil bolo ba mi kwa saninga na linga bato ba ya lobate miko zongi supona nini ba pensionité. Premièrement, tu dis papa tu ba immeuble été mais le roi chambre na ngeza. Nazo na chambre na so yake toko na ola na mbeto ya kaka. Merci fidèles internautes, c'est la fin de cette émission. C'était vraiment un réel plaisir pour moi de recevoir Miko Star, danseuse Yakultura Pays Vie, azapé chroniqueuse, nakati ya la team Papi Abedi. En tout cas, naye penzande to passé vraiment un très beau moment. Nakati ya émission Pyramide culturelle ensemble avec moi, votre présentateur Christian Tongo, lieutenant de la presse. Je dis un grand merci na abonné na biso. Vous continuez toujours à s'abonner massivement à Dekam Flash Télévision. En tout cas, vous allez vraiment jamais dessus. Nakati ya émission na biso surtout là. Je dis un grand merci à mon vieux Bianco, au Penza, Zakolandanga, vraiment 5 sur 5. Merci. La réalisation, il y a DM, Dieu merci, Mayemba, coach na bango surtout, ils ont dit merci, Mayemba. Et puis, balobi na bana poto, pour na séjour na bino ki toko awa na Kinshasa, balobi endroit ezaka ka moko, flat hotel résidence mini-ville, botu nanga ezawapi, juste na route Matadi, na komi na Monga Fula, arrêt Mundabi, balobi espace vert, ezawana pour la manifestation na bino nyo surtout, au lingi anniversaire na yo, au lingi au passé collation de grade académique na yo, mariage civil, coutumier, religieux, nyo ezawana, ya ko lia, ba grillade, ya ko mela, donc, au lingi so mu pepe ya bien, nzela wana, route Matadi, donc, adresse Zakagawana sur arrêt Mundabi au Romona flat hotel résidence mini-ville il y a Yemoko le boss Sadi Michel en tout cas pour passer vraiment à ce jour na bino bana poto on a poto lingo numéro plus 33 65 17 95 108 plus 33 65 17 95 118 wana soza na poto bobenga pour na passer vraiment ba séjour na bino awa dans les bons et dans les calmes. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro de cette émission. Quant à moi, je vous dis bye bye.